Fondation Céleste Konzi. Population nyonso basepeli na mboka Motuba. Mai mapeto ebimi. Ba mama balondika bilamba. Indie. Voilà. Maebimi. Pembe. Maya papa Konzi a se peli makasi. PDG mais na ligue na président du jeune. Il faut que ba ngai sa kuma Jésus. Kitoko. Batata, ba mama, bandeko, la Fondation Céleste Konzi, tozwami na mboka Motuba, toza ko présenter bino mai mapeto oyo. Fondation Céleste Konzi, et outi ko timola na mboka Motuba. Alors toza ensemble na président ya Asorebo aye pona kotala ndenge nini mai ya peto ebimi. Alors président na yebite soki mo liloba ezali par rapport na mai ndenge ebimi na mboka Motuba. Oui, Cordon, merci. Vraiment, pour mon avis, quand même, que non. Ils allaient solo. Mais concrètement, nous avons quand même qu'il y a réalité sur le terrain. Nous avons quand même qu'il y a péto, il y a pembe, eau potable. Ote, bande kunabiso, ndenge to botamawa. Bando mela kaka maya zamba, ya kasa, coloration na ngo epe bongo, mais siko to kumkumona siko maya pembe, ya peto. Ndenge te mai wana kotungisa su bana na biso mabumu te biso moko kotungisa biso mabumu te. En tout cas vraiment pour la Fondation Céleste Konzi, je vois quand même que depuis na kendaki pe na yesikoyo na yekomona quand même qu'il y a un grand changement. Il y a un grand changement, c'est-à-dire en tout cas il y a encore 3 pas d'avance pour Céleste Fondation les a commis avancé. Maintenant vraiment ton dimi moteur sur qu'on dit quand même que tout va bien marcher. Pourquoi nangai na souhaité quand même courage na bino bande konyo surtout oyo oza ko guider expérience oyo boyi kapiko boyi quand même que na makambo surtout ko fingeza ka toujours bongo bolembate tokenda toujours na bino na musika na pene tokenda bino toujours iboso. Merci pour la merci. Merci président. Superviseur yo peso ko bakisa. Merci mokonzi pour kusanga maloba. Na zo remercier ka président fondateur na ba acte pour azosala malgré mokili bazo comprendre te mokili bazo mona ngolo kola ba vati or que moto tango zo na développement na mboka esenga bino bafani na mboka boluka solution ya ko soutenir mouvement pour ekende liboso eza mouvement ya mabete eza mouvement ya développement ya mboka pona avantage ya contrer makambo ezo sale moyo eza pona avantage ya mboka moko te pona contrer na biso mobimba. Lokwa siko ndenge tokosisa ko forêt awa tokokende nzumbele makingu bamboka nyonso tu eza ciblé tokokende kosala ba mai nazo sepela mingi na ba acte oyo président fondateur na biso azosala. En tout cas félicitations na osenga pe na Nzambe atikela ye mwa mikolo ebele na mokili po ba idée oyo aza na yango po ezala avancer. Merci na suki wana. Ok, merci Crispin. Soki okoki kotia moto comme ça mai ebima. La moto.
Fondation Céleste Konzi population nyonso basepeli na mboka Motuba mai mapeto ebimi bamama balondika bilamba eyindie voilà mai ebimi mai pembe mai ya papa Konzi tosepeli makasi PDG mais na Ligue des Champions président du Ken il faut que ba ngai ba ma Jésus kitoko papa oyebisaki biso na kini yango tobandi komona mai mpenza na popi yango tomoni mai ya pembe mpenza modele ebimaka na Kisasa yango oyo tomoni yango papa ai osala motema mabe te boninga soki ajusi etela na ye boninga kotekela mpe mbokala bino na ye bino mpe motekela mpe ya bino mpo makambo ya vase liboso kitoko mai na mai Motuba nde makambo tokomina mai ya pembe boende olobi nini Fondation Céleste Konzi nde makambo Fondation Céleste Konzi na osali mpo na biso tala tokomozwa mai ya pembe na Motuba iyeleo mai ya peto pembe nde makambo awa nde makambo Fondation nde makambo eyindaka mabe mai ya zamba abu ai bilamba ezosokwama ndenge elingi ozosokola ndenge olingi ozomela ndenge olingi ai sale sana Motuba Seigneur iwe Isanzi Oba malembe papier moko ebimaki ane kwe susu papier ayo pelisa basi basa bonse la sali mai bano bima
Radie Zokota. Tika. Lembisa singa. Benda singa tena sasa tout droit sina kazi. Cheba. Oh, ninja ndio zokari singa tuzode ozosimba. Ozosimba to ozosala nini? Kisema malembe. PVC bani déjà Rokita. Katsa libulu. PVC ezokende. Tatu pole. C'est bon. Nani zai? Usa bidon na yona. Pesa la pembeni. Simba iloko anekita na sete. Zo mususu bimisa bokasi bwanzoto nyonso ebima. Te na loboko panguso pangusa te papa. Donc, tu dois. Libanda nango, tia mususu. Allez, Fina, tout droit. Fina. Bien joué. Zey, mwana maele. Ah, Zey. Ankolo on solo. Solo wana nde saka ke kole. Sala mbangu yo. Nzambe wanga. Seigneur. Isakol. Pakola. Simba te. Solo bisimba simba simba te. Ngai. Simba. C'est bon.
Mesdames et messieurs, membres de la Fondation Céleste Konzi, awa mai déjà ebandi kobima, alors ezana na qualité ya bosoto ebima kala mingi te nde bokomona mai ya peto, mai ya pembe. Voilà. Donc, chef Bandiawa. Le Bandiawa. Nanzeto. Engonda. Leto engonda. Abenga engonda. Engonda na kota na biso. Ngepi deja ko ba. Mona tina na engonda o. Tina na engonda. Na makoro. Avancez. OK. Benda lokolo, benda. Chaud. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. On se fait combien? 100. 100 mètres. Ok. Mesdames et messieurs, membres de la Fondation Céleste Konzi, bonjour. Nous sommes le 15 août 2024, précisément dans le village Motuba. Alors, nous vous présentons machine ya forage oyo et salaramai. Sur ce, Toroloba Boye. Biso Fondation Céleste Konzi, toye pona ko développer mboka. Toye ko diminuer bobola na kati ya mboka. Et non pas batu soki bamoni machine etelemi boye ba kanisa lokola eza mundu kite. Eza nde machine ya forage oyo etumolaka mai. Alors na ordre ya président Céleste Konzi oyo apesi et que lelo tobanda kotumola mai na résidence ya père biologique na ye na mboka Motuba. Yango lelo tolingi to démarrer misala wana. Alors monsieur le superviseur, sokozana mukia ko bakisa. Oui, merci mingi mukonzi nangai. Ordre zaka bongo ndenge mukonzi apesi ouverture ya kosala kubanda misala ya forage. Atuka bandeko bolongola ba makanisi ya mabe. Biso toyende pona kosunga. Mukonzi na biso Céleste Konzi aende pona kosunga. Elongo moko na bandeko. Oyo boza komona eza ingénieur oyo moto azolinga abanda musala ya mai. Atuka merci mingi tozani loko moko koloba te. Bolongola ba image ya mabe, bolongola ba image ya mabe na ba bilobalo ba mabe wana eza malamu te. Merci mingi mokonzi, félicitations na oyo za kosala. OK, monsieur le superviseur, merci. Ingénieur, moi liloba mukie soko kozala au démarrer au mekabanger en total ce que zo fonctionner to zo sala te. Toyeba. Liloba mukie ezalaka oyo za machine. Na minute to bandaki ko graisser kusala la machine pour démarrer tout le fonctionnement comme ça à partir à lobby je pense que va comme surtout bon on a bibi donc on va technicien on va le bibi zate membre de la Fondation Céleste Konzi toza fier na président na biso Konzi alors Angers yango wana il faut démarrer.
Mesdames et messieurs, la cérémonie, il y a ouverture, il y a débit, il y a forage. Alors, bakolo mabeye bakiti pour que babouaka moi masanga et puis nengezala kaka. Loro kabati ado mbokebi ele kitana kitana karo ngapto kana moko jatra minda kwa batu nikitana na ribongo kama wapo mulimanga ifurudi mbokare moto mboka Kalanzamber koru loro musongombo torera bo bato baba bongere mboka bana batanga mikanda bazo misara baba bongere mboka karawome ngwebu yekuma irombo kaibu yaya keka sangwe bakwene mno eribu kinde byo mutu baboba sangwe oke sangu kine yake bato bene boyeyi emere mosongolani kararo bana bara mosara ngwaba etuaro nzenze owana iboko mzere ko mzera ndova bari kuri bakona kamura moto ebende ya mdere ya kaye eribo boto ipato teka to yeni abandare mwindo wo mndaka ko sabo kori owa ituro eriko msama bare bakona kambu Kika motamna bonza matobu. Motamna bonza matobu. Mama tamabu. Kitamna tabu. Zonga be kuri. Hakuna kamera moto. Ndio mabata wapi kwa ndio tango. Ya paka kwa kama. Tu kamboka tebo mboka remoto loro mengwebo nzera ndaku moto mwazale kana wo kara mengwebo mwana tombia bungoro ye kumatu yala lo vaire gaga kona kamera moto kamoto ere kamwe kamera moto mena ni randengi hai mboka le moto to bongere mosongo sangu kina ba kwene be yake orba boke mo ko bokini mwana wa mboka lwenza ye mutaka kisa mosei ko mene tarangana kale ye moko mama mutambe ngwani mange beto ngwama to kwa kamera moto yaka kitamyo temene moto bonza matobu lweri liko to babe kuri mene kere bokei sango maoka sango eke mboka moto oringa botiona bolo poto orboki sangu yake munzo tombeti sangu yake likundu damke bo trangia to bangere mbuka boko likundu abo ko rakabato emer kundu moto taba rabato ala likundu ko rabato moto men
Estangana ye moko. Nabore monda nabore mwindo. Ngona kamera moto. Mesdames et messieurs, oyo cérémonie, il y a ouverture, il y a début, il y a forage. Alors, bakolo mabeye bakiti pour que babwaka mwa masanga et puis ndenge zala kaka. Karo ngap tokona mo ko jatra minda ko ma tu ngita na ribo kamu abu mo rimanga ifuru mboka re moto mboka Kalanzamber koru loro mosongombo torela bo bato baba bongere mboka bana batanga mikanda bazwa misara baba bongere mboka karawame ngwebu yekuma irombo kaibu yaya keka sangwe bakwene mno eribu kinde byo mutu baboba sangwe oke sangu kine yake bato bene boyeyi emeni mosongolani kararo bana bara mosala ngwaba etualo nzenze owana iboko mzere ko mzera ndoba bali kuri bakona likamura moto ebende ya mndere akaye eribo boto ebato eteka to yeni abandare mwindo wo ndaja ko sabu ko owa ituro eriko msama bale bakona kambu Kika moto mna bonza matobu. Moto mna bonza matobu. Mana mama tamabu. Kita mna tabu. Zonga be kuri. Akona kamera moto. Nuri me abata be ko do tango. Ya pa ko ngama.
Daga Tony. Daga ndeli ya mai. Aligulua. Mabele ya ni archive. Conditions de travaux, je veux continuer. Ah, et c'est Salomon. Opportunité et awa biso toza apolitique toza ba politicien pour que toya voter biso lobi tokima toyende na développement na kati ya mboka Makengo. Alors il est grand temps pour que Makengo ait profité na opportunité oyo pour na bino biso toza clair. Nous avons travaillé uniquement dans un membre de la Fondation Célestin Kozi. Le cas, nous avons dans l'hôpital. Nous avons mettre la bâton, la charpente, nous avons et comme ça, la monnaie, les hommes un membre de la Fondation Célestin Kozi. Au coquille, qu'on s'adhère à 30 000, par exemple. Mais au Betinda, au gagné 1 million et quelques. Nakati wana hôpital tozotonga minganga oyo tokotia ezaka uniquement bato baza membre ya Fondation Célestin Kozi. On a bino ba chef de groupement na ba localité et soki kaka wana te makambo kosala eza ebele pona bino. Alors pona ko faciliter, ce n'est pas une obligation mais c'est plutôt droit na bino pour que comme ba membre ya Fondation Célestin Kozi. Ma chef de groupement Nioso va s'adhérer à 250 000 francs congolais. Pour contribuer 25 000 pendant 3 mois pour que après ça y carte na yo ya membre. Alors, si na oyo biso toye na mboka Makengo yango wana pour que tout faire comprendre bino essentiel il y a un message oyo tuyaki nango to bosanité to kotia pe ba wifi to repanzamo un peu partout en attendant que réseau est donc na mboka Makengo toza besoin ya 3500 adhérents pour que vous bénéficiez na ba biloko ebele koleka kutu oyo tuyaki nango. Merci. Donc c'est que moi me la pena yo chef. Isuka kawa mai wana emela chef. Tarasi mukonzi bazolo bake ekari ya se awa. Mai suka. Mani ko banda awa. Ubanda awa tiko koma awa nde place mai sukelaka. Ubanda na se profondément na yango. Donc ndio bate mai emela ka voir même ngai na mulai na kamda mai. Mulai no bena mum. Melinga mna. Eko sa dia ba 1m80. Je ne me trompe pas. 1m80 frère. Donc yango wana. Yo tano profondeur ya mawa po kende bwiti. Sala ezomela kuna. Bana nzuma koma kawa te. Mai belé. Profondeur na wana. En tout cas, merci. Et bimelo yango. Bien imbo ya mopanzi. Do benga na tambolo ko moko. Manyoka. Moka bima ta tulia isi. Bete penana mokoto. Amoyo.
C'est-à-dire que même à l'église, on n'a plus à Zali. N'est au côté Misae, bon monae, après ça dit le combo. Merci beaucoup. Madame Kimbo, vous venez. Bon, il t'en a l'ingala. On a un bon kilo. Ngai na benga na kombo ya Rodrigue Eloko Kadima. Nazali directeur général chargé de logistique na kati ya Fondation Célestin Konzi. Alors nazane sengo mingi kukutana bino lelo oto partager mo buketo ya kinango. Merci. Ok, merci. Ozana moto ya mibale eza mwana bino akota mboko oyo mbala oyebi na nzambe alalaka te mboko wana alalaka mpe pongi te solo tosutuka akomi su likolo ye moko amipresente. Merci. Bose nyanzeleke ndo yenye undi mate bose pela tende bose nyanzeleke ndo yenye sobe yangi na mbongo ambe ubandi bose pela tende bozingi bisoa desi kona yena ngolo kwa bondi se pela tende ozonga nango bose nyanzeleke ndo yenye nazali superviseur provincial ya Fondation Célestin Konzi. Comment on a été merci. Ok, merci. Ce qui te le dit, il y a des détails. La moni ils ont frappé. Et l'opé a journée à Cope. Il faut tout ça appeler essentiel. Mais le message qui est il faut tout le bas. Dans une équipe moko, il y a Bandeko, Bauta Kinshasa. Oyo Bafandi, na côté ya Fondation Célestin Konzi. Vraiment, ce qui va s'allier, va pas tellement. Merci. Vous voyez, tout ça va combo exact, on est combo fanda. Nous avons un secrétaire. Nous avons un secrétaire où il y a territoire, il y a Célestin Konzi, ce qui a s'allié, va pas tellement. Nous avons une maman présidente. Ma maman est très importante. Oye to paye baboki na biso kozonga odie mokate na osuka mwa konde di malakwe zoka baza pe ici. Maman présidente solo hotel mama mona yo kozala malamu. Azaki pe ye mokote. Azaye mokote. Mama solo hotel mama mona yo kozala malamu. Vraiment, nous avons un membre qui nous profondeur exact. Autant la captation. Vraiment, la news est comme une tour nanga. Moni, première fois, Célestin Konzi qui n'a pas boue. Na banzi na semwana mobimba boue na maloba nyonso na discours mobimba oyo bino bolobaki za na kati ya telefone. Lobi ke Célestin Konzi ayiko sisa bobola na mboka Nzumbele. Babike deuxième parole et Boumaka première parole. Et puis Lobike Konzi ayaki awa pona kosisa chômage. Ezaki ba mozo zaki to arrêta ki yango wana. Te ayiko donc ayiko longola biso na kati ya souffrance, na kati ya bobola, na kati ya mawa. Bon. So ozomona to pesa mbongo ya des autres penzate, il y a une cause. Une minute. Bana Bokonzi oyenye. Vraiment nazana esengo mingi ya okuta na bino lelo. Ngai na bengambi na kombo ya Rodrigue Eloko Kadima. Nazali directeur général chargé de logistique na kati ya Fondation Célestin Konzi. Yango lelo na toni na esengo ndenge na zomi na kati na bino po ete to partager mo muketo yaki nango. Merci. Nazana moto ami balé mwana bino boyebi ye moko ayebi eza lokwa mwana oyo azalaka na maele na kazi ta mosusu azoya ka ba Afrika mais moto ali boso ye moko abimi ye moko amiyebi ate manano
maboko Bobambu oyenye bana kwa bango oyenye lakini bomwali emnobanga kombo yangali kenge il est superviseur aux Fondation Célestin Konzi aussi du Bangor. Merci. Ok. Moto mususu toyena ye wana azo filmer. Oyo azozwa ba image ko abwaka. Apesa kombo na ye. Apesa kombo na ye to ba faire rôle na ye fonction na ye. Mbote. Ngamuno pamboka mwa kaka nga kombo na nga Banga Dala Suli. Na pia mina kombo Banga Dala Suli. Na chef du garage ya fondation ya Célestin Konzi. Merci. Merci. Naza membre de la fondation Célestin Konzi. Toi, famille de 6 personnes autour de Kinshasa. Naza membre de la fondation Célestin Konzi. Comme on a Ebuta Simon. Merci. Simon. Bana bomba mwanga oyenie. Comme on ngai Libela Maboko Martin, azali membre de la fondation Célestin Konzi. Mbote. Bon, na koko za sima toujours na maloba ya leki ya lobby. Simon, c'est ça bana ya Célestin Konzi autorité Kinshasa pour toujours pour renforcer fondation Célestin Konzi à misala ngo. Donc on continue. Kombo na ngai Dieu donné Monganga. Bazala liboke na bango. Bazala liboke na bafungola yango. Toyoka yango. Toza koli atole. Eza likambo te. Ose boba mwene. Batata, bamama, bandeko, la fondation Célestin Konzi, tozwami na mboka motuba, toza ko présenter bino mai mapeto oyo. Fondation Célestin Konzi, et outi ko timola na mboka motuba, alors toza ensemble na président ya Asurebo aye pona kotala ndenge nini mai ya peto ebimi. Alors président na yebite soki mo dilo bezali par rapport na mai ndenge ebimi na mboka motuba. Oui, cordon, merci. Vraiment, pour mon quand même que non. Ils allaient du solo. Mais concrètement, nous avons quand même qu'il y a réalité sur le terrain. Nous avons quand même qu'il y a péto, il y a pembe, eau potable. Ote, bande kunabiso, ndenge to botamawa. Bando mela kaka maya zamba, ya kasa, coloration na ngo epe bongo, mais siko to kumkumona siko maya pembe, ya peto. Na ndenge te mai wana kotungisa su bana na biso mabumu te biso moko kotungisa biso mabumu te. En tout cas vraiment pour la fondation Célestin Konzi, je vois quand même que depuis na kendaki pe na yesikoyo na yekomona quand même qu'il y a un grand changement. Il y a un grand changement, c'est-à-dire en tout cas il y a encore 3 pas d'avance pour Célestin fondation ils ont combien avancé. Maintenant vraiment ton dimi moteur sur qu'on dit quand même que tout va bien marcher. Pour nangai na souhaiter quand même courage na bino bande konyo surtout oza ko guider expérience oyo boy kapiko boyebi quand même que na makambo surtout ko fingeza ka toujours bongo bolembate tokenda toujours na bino na musika na pene tokenda bino toujours iboso. Merci pour la valeur. Merci président. Superviseur yo peso ko bakisa. Merci mon conseiller Sanga Maloba. Je remercie le président fondateur na ba acte pour azosala malgré mon kilibazo comprendre été mon kilibazo mona ngolo kola ba vati or que mon tout temps na développement na mboka esenga bino ba fandi na mboka boluka solution ya ko soutenir mouvement pour ekende liboso eza mouvement ya mabete eza mouvement ya développement ya mboka pona avantage ya contrer makambo ezo sala moyo eza pona avantage ya mboka moko te pona contrer na biso mobimba.
lokwa siko ndenge tokosisa kofore awa tokokende nzumbele makingu bamboka nyonso tu oyo eza cible tokokende kosala bamai nazosepela mingi na baacte oyo président fondateur na biso azosala. En tout cas félicitation naosenga mpe na nzambe atikela ye mwa mikolo ebele na mokili mpo baide oyo aza na yango mpo ezala avancé. Merci na suki wana. Ok, merci Crispin. Soki okoki kotia moto comme ça mai ebima Gracias.